au monde que eloko nyonso ezaka na temps okoko mi pesi yaya ero au monde clarté affronter problème eloko boma biso mokili soni ngana se déplacer na kenda Suisse na mona mokili ebate mokili na ba mama na ngala Chine baka na Suisse muto ayebate na yebi banzela te na vanda na mobali ndaku moto loba na te na place à bande génique na salelaka nini na salelaka papier génique parce que na yebi banzela te na mwana bébé na obombe longi to vanda ndaku mona mobali to loba na te na souffrir boy na poto mena obitenga na komisa likambo na suka pona musika lokuta telme leki non tala ke anabi mana balabala ba congolais ba yo mona ngana ke ndo somba banjeni ke ndo sala wenze nazolia semoule onze gâteau semoule na lamba sauce tous les jours lelo lambi sauce à taba lobo lambi légumes ezate na lamba biloko kauka mena obiti na suka donc so na se déplacer raté nenga na vando vanda na Belgique ebike na bala nzoka mobali kuna na koluka mukandane kufate akata libala te kuna pas marié entre temps zo profiter ba makangu bonne année na appartement mais yo vanda kawa papa ma fion mais na kanga motema so pour 2 mois plein ce qui fait 2 mois et demi sel mutu na ndeko ko benga boyebi photo mo benita bimisaka na yo beba boy seul mutu na solo na appelle vidéo ka benita ndenga mona na beba ndakanga photo wana na isola batutu po no bina se concentrer na moi mobali opo trop c'est trop to linga na biso mbale to silana soka lali na zui téléphone bilo nyonso na téléphone na mitindeli na kenda kokuta ba rendez-vous basala na ex na ye ba yokani ke lokwa bana bolingo te afutaka ex chaque mois po mukande zonga do ba deux ex asenga ki divorce ex a retiré plainte wana ya divorce akosa mbila kete tozo zonga na biso na mbali nanga siko lokola bazo zonga na bolingo te po ex akoma pena mobali na ye na ba mibali na ye il faut futaka ex mais entre temps na papier à divorce bozo imaginer entre temps la femme mariée c'est comme quand on a que na téléphone les mambo ezo salama à l'ère actuelle do engana zana susi siko ya bima na tonga mutaki musala nzoka kene rendez-vous na avocat ba ki okutana na ex bazo négocier ba mbongo chaque mois il faut pianga autant makena musala mbongo ninga na liaka ngote mwana bota liaka te mais ex quand même aliaka po ex faut a longola plainte mukande zonga mais entre temps na ndimi ko bala na naye ko bota étant que sans papier mais yo tale terrain ya mukanda muvanda na mutu Karine mona makambu ya o ngana mona yo kokate na loba na loba nyonso te na bimisa téléphone te balo yengera bo loba keza obo yoka ya mukie wana donc so na banda ko simba téléphone na été so na se déplacer ka te tom souti lelo na ngana za na se retrouver na bana misatu na ye yo ebika ke mobali na nga nzoka mobali na lelo même so asala accident kufi na musala na eba ebi yote asali so 15 ans ke na musala na musala ba ebika za marié na madame Intel mais yo koto obota na ebana yo koto yo papa ma fiante yo ebike mobali no nzoka kutu linzanza vous imaginez. On a commis na banzo mona ba papier wana na banzo mona na ex na zo tindeli ba mambo avocat commis na zo nyonso na banzo transférer bande konanga botala o Karine o makambo ninyo siko mekaka kotuna so bia kosa na ko silikonzo fingi eti mekaka kotuna ye ke o nini
akobenga famille mo mobimba naza leste nalembi ngai ngabi obo nazonga Belgique aya kaka lisusu natenga bite avanga nazonga photo silisa to chanyoso au clair to silisa na ba message ko ya ko landela azonga na de na ex ne mo bozaka na kini bakoma de ya ko sulula na Suisse kuna kutu ko lobate medi okenda pyo ebi mama biso kala makambo ngo bando lekele aibe ni réseaux sociaux te siko ekoma pe ba bengi pe bandikone ya Charlotte yoka kuna ba obiyo loba kina camarade mama keke mama binga na ozwa camarade wapi kasi so bon ba yoka kibiso ba chaka kato yoka banda bokomi na ba voice na biso ebele boyebi franchement na constaté na ba téléphone na noso ezana ba voice tondi koleka na mibali na ba famille na ba chef na misala koleka yanga na mama biso ezati pour tous les jours boya kaka na mambo to lobaka o bozaka na bobombaka wana pe bobombela ka voka même pas 2 mois bobengi mafisi bofute mbongo aboyi Karine olingo michuba mbeli olobi mama soki mafisi azwi mbongo ta wangani ke papa rieta na komi boma wana 2 mois passé 2 mois kokie komi om na pesi su mafisi 1500 andimi ayo andima mwana sko mbeli na ngana michuba do aboyaki na peke mbongo mukina bakisi donc le na ngana pesi 500 ya bien oloba vérité ke to botate après ngana zumbeli na michuba mama abiso lobi Karine komi chuba te komi boma te alobi so na ma fils mukolo ko bimisa vérité likambo après pour mona koza zoba yo moko ye lisusu ma fils bato ba finga mama na papa na yo ozwi mbongo na bango oh c'est réellement to finga mama na papa na ye ozombo on a biso te yo lobi aboya kati donc lelo nenga zumbo na biso ko mizoba azoba te oh nga mutu bolibana nga o Karine oboyi nani oh nani boaso mo boluka komata oyo oloba nini na live ero bino bebisenga osoki pe mobali ya malamu obebisa libala lelo akomi monoko etengama lokwa mutana AVC ya wana mobali batamamira mobali ya malamu bo respecta mobali ya bato yo soza mobali noza pour ma boxer ya mibali bato nyonso te yo mobali na pour ma kati dedans c'est pas tout le monde ma chérie yo na pour ma libanda te kati nanu comme si mon roi avait signé les types, les mecs en question. Matière à piété. Pour pas au bon de ma casse, mon aka mon anniversaire. Tout ça un déni. A col milelo na milelo. Nebso emettre un. Ngabe angatem na desidaka. Choubidou ta desidaka. Choubidou peut na répondre te. Aza occupé. La moussala na ye ya mambebelo est très important donc il y a par exemple dernier souci dernière réponse donc biso na bonde to beto kana attente tozo zilanga aso chubido andimi na répondre bon c'est pas obité na répondre donc ngana bongo to kana attente tozo zila tonzimi tozo zila c'est pas obité 2027 ya ko finga na ma fils ebele te na biso na ba ma fils to ana attente ya to vanzi de tous aux fingers belé il peut-être m'to décider nga peut-être m'no décider biso peut osa sous les décisions de les types les mecs en question ndenga au 4 la biso 2028 c'est pas on dit 2026 c'est pas bien l'année prochaine biso to aka oui et amen moni côté toza donc toza no wana koto pie mbongo na pie mbongo te avana pese mbongo andima
il faut non nga ana sengi nzela ba ndimelinga après na ke ko coopérer na ye ozwa combien les cas sous sa vidéo ndima lisusu donc non aba ndimite donc non to coopérer te yo zande na avance trop d'avance mabe musele ke ta les cas wenzeli ko pressé o ande pressé. Et filtre zongi et puis que filtre on peut y aller camboué donc dès qu'on a chaki bona melami liki yango eki ko ba live na YouTube ngana pexi sara boy ngana sara to bebana yumo yebi ke sara ngana to swana te ngana non to zo problème te mais to sala binemi ya depuis 2022 ti 2000 ceux qui 25 ceux qui 26 pour nanan pour ngana côté la ki benita donc eza normal ko côté la mutu eza pe normal ba finga opona mutu obozana ye na réseaux sociaux ezaka nango bon ezala kwa manipulation eza po ba affaiblir yo et ça m'étonne na batanyo so oyo sali na réseaux sociaux soki eloko eko soyo to eloko eko beti so mutema pona noko simo afinga ki opona Karine bakali okyo yamba noko simo te bakali aza chinois te ayambete pourquoi bakali a mwana ngate ana droit ça nyonso lingi Olobeza 12. Nous allons ba mot clair que Karine yom to tinda bakali. Mais je crois sera yo yebi nga bi ke nga na hypocrite te. Nga se ko tinda no tinda bakali te bakali a mwana ngati. Même ba mboka oku bazara na la Chine mambo ebele ba sala sanga mona yeba. Mambo musu na yaka kwa simi na réseaux sociaux po baza batu na nga basi ba BBC na kokiko tika bango te. Mambo ebele ba mboka mambo ebele ba chinois basala na ba live na tomboka ka na yo ki on a retard mais bat ba ye barate ki na siliki pourquoi parce que nga na za jara bato yo na lia kalino pona batu na nga na za jara soko zana nga okoyi to okoyi ensemble to telemi na biso pe ke po anyo sala ki tasko to koyi mais non laksa mokilité ki na sepelité ndengo koyi singa nga na mtabongo yango mona batebelo katantu Karina tinda ba chinois na ye Karina sala te ba chinois na ngaba sa mabe ba sa malamu ngana kokote la bango kaka na privé nde na koyebisa bango ya il fallait pas baza ba yebi ba conférence sala maka mais to ko pesa nde batu opportunité te ke na ya na banzo gangela ba chinois ba mama batu ba papa batu ba responsable ba yaya to ba leki o baza ba leki pa na nga o ba bundela kanga so eka ba sali lo mo sepeli singate na yabino bo sali de non ta bolamu so ke yinzi monga mona bata makana ki di ba la Chine bimaka do so la Chine pe gafé no ya na sime na kotiango e bebie bongi na privé sikoyo mboka na nya sala ki boye Maman Emerance côté na conférence Maman Emerance te nanyo mutalobela ki nanyo mutatinda ki koti saye to sololi na conférence chikicha c'est la famille ngana marcha ka bongo ngana sedaka te ke mutu azaka na nga mutalobela ngana omona e indeli na tiki te ngana za ja yake e oko ya te c'est que so zoko ya to ko ensemble et ce qui est au Koya, yeba que tozo Koya est longo. Là c'est Karine. Moi je suis comme ça. Donc par là, ils ont expliqué que mambo belé côté ça man na la Chine. Il y a qu'à décision en raté. Mambo belé. Ils ont surtout qui. Bate belé pas mon on dit na privilège ramboka. Au PC ba pété na privilège akete. Ceux ils ont mutu na gangi laka. Na la Chine momba koleka mboka zati e mboka azwa kanga ko la baron na réseaux sociaux azwa nga yana e poma mbumsu nga na lobela mboka so na lobeli mutu mususu wa chinoise mususu olongwa la Chine okende nga na lobela mboka maloba mususu moni mboka tangisi na maemisu mais mutaye bien ngote wana yaka ba preuve don nga na la kiso que to biso to na droit yo gérer ba qualité. Parce que bisomono ko se gérer c'est difficile. Toi na makasi wana non yomi gérer te bisomoko. Donc deux fois tu auras toujours na ba problème ba les à côté mais to ça rendre effort. Ba les à côté na biso et ça la faiblesse na biso te. To ça la effort y a ba défaut na biso et comme ba point fort na biso.
yango yo ka bato nyonso ba la Chine ba makasi la Chine so ba koti likamno oui parce que biso ba faiblesse na biso to balola ngo ekoma force biso ko lela na biso eza passion mona ma miso na biso biso to lela na kati non lela mais boye na lati ba teni ba balle na charger parce que yo yebaki que si moi finganga pour na Karine oyebi que Karine soko vivra boye ma sœur obeba na batebele oyebo vana bat déjà pour au monde qui à la base ozoluka problème place problème ezate Sarah ana la Chine on mto so na été bakale sali live na noko Simon mais yo ye Karine soki o vivra boye robe banana batebele ngo moninga na live nga Karine de na vandi boye nga isi na sola na noko Simon na vie nanga donc selon yo Sarah il faut nini il faut que le quoi noko Simon so epe afinga nga to afinga yo ana la Chine mutoki lobisete te Sarah nga na kindaka na makambo bongo te chacun pour soi Dieu pour tous nga soki na bandi koloba na lobisa batu te o ba finga nga seki ndenge na lobisa pe yo te nga mafinga pona nga c'est rien du tout na calculer mafinga te donc eloko ekoki ko empêcher nga na soisa Simon ezate non tala ko finga finga nga te poso na ndo tala ko finga seki TikTok mo mbana lobisa nga mutu te et là c'est pas moi nga na motema ya ofingi nga lelo fingi nga lobo kuna soki eleki soki to kutani il faut to solo parce que lelo kande Simon nga finga nga so ba bina nga lelo akufi non bimsa 300 na cotiser nga Simon injure ni nga finga nga onga no chongo na mutu to ki nga na koma na niveau lokwa bakali azaka manga na ebise ko yambete non Sarah non déjà o akize nga na mambo na yebite nyo so neza ko luka ba problème parce que soki o suspecter likambo soko lobi ki nde na moneli bakalina Simon onze Karine ebi makambo omoni soko lobi ke nde na omonela bakalia yambi Simon Karine okoza na sima benganga wana WhatsApp nanga to benga na kanga na tokomanaka benganga mona mai mona mère Simon wana finganga pona yo comment bakalia okyo yambaye ngapi na biso bon bakalia yambi ba lobi ni tala ba lobi boyebwe bon ok tokotsa bakali na conférence bakali yambi Simon lisusu tala Simon to yo ki paye parce que yé pas na ba raison na yé après tout tali que bakali so sala mabe bakali prochainement ko sala te tala ka ke les épées moninga to so to moni ke yo saro kanisa ki mabe saro moni yo to zwa ki on mabe nzoka ya sala ki on a idée o yo kanisite engeza lelo moto soli na WhatsApp esili parce que au sala qui on dit live au CPLT lobo yo sala ngo live à désert oye ko akize nanga siko tu o akize nga na viva ka boye tozo beto 12 na minute on ba no kanzamba lola likolo nga na soula na Simote bakali azawa na tuna ye to bakali apelisa live so nga Karine sina tinda yamba Simon est-ce que nga non po ba yamba Simon fona tinda bakali mboka za musane ni et puis nga sina na poso yamba Simon nga mona pelisa ka panel boye no lo babo bengela nga no Simon on mata asengi demande na yambie na poso na le ka gauche droite te Sarah nga zenga hypocrite te ya o ndeni okyo kotsa nga kuno kyo boaka nga na classe yake soko vivra boye 12 ani ba robeta yo est-ce que Sarah pour babeto 12 non yo c'est que yo ennemi gérer no Simon pour muta les yeux faut toucher Simon siko do ba analyse union sociale ka donc réseaux sociaux banda yo banda expérience union sociale donc to yo ba yo boaki mando ki boso Simon nelo ni Simon lobaki ya Sarah batu misusu ba batu peteke yake elo mo boza na ngo eloko to komisa ngo eloko non maman non parce que on a oka ki voice lobi ke ifaki bakala lo bana Simon asengo pardon siko ngane ngo kosenga makambu boyeke to beto 12 o senga nga pardon je n'en ai pas besoin donc deux fois ça on a raison
raison ba garda kango kolingate ozana raison en même temps perdre raison comme na tort parce que ceux qui n'engé bakalia yambaki simo batangi kombono ozana droit au sepelate eza normal au sepelate parce que simo afinga kayo simo il paraîtra banda ko fingo po ngana mataka na live non et normal au silika mais est-ce que normal te obanda ko kanise la bato eza normal to komisango lokola sujet bato ba swana po simo bakalia yambaki simo omoni te kena yo mo opesi simo kiti mo o azaki na ngote do ero kwa yona bakali sara lelo bokanga mabinemi yona bakali bokoloba na te po bakalia yamba simo yeah. Ba mambo somo ba grango lokutu ba bimaka ba bipaka minene kutu Sarah et puis muto ba kanisela ka ekyoza muto bosolate ngana to sola ngana to bengana ngana to sola ngana to bengana Sarah so kanisi likambo ko kwa kizenga te parce que yo akizenga ngana zana ba chinois musu baza normal musu ba maboma musu baza ba incompréhension chinois moko peliselo live Sarah yo oloba su karidi mutatinzi nzoka ngakutu no yeba na mambo ele kati ngana zakata mso moni ngande na Belgique oyebi te so na pourquoi non là na France donc encore zana ngana autoroute na zo kataka na ba frontière yo kanisa ndé ba ofinga ambo karidi mutatinzi ba chinois nzoka na ba chinois na sutuka kutu ceux qui ont 12 ans, on batala né loko obete la 12 yaya. To obeta 12 na Simon na nga mono na maîtrise kete non na sola na yete na yebi na esprit ya Simon te na yebi pete ta mususu a côté l'Henrietta eza solo batindi azo meka biso donc nga mono ko na maîtriser te ce qu'on a beto 12 na moto na maîtriser te ata yo mo Sarah quand même maman avant qu'on cancelle Kambutio conclure zalata na moi 2-3 preuves au sangisi ba preuve on a des permettre ce qu'on boulé qui était et loko bolinga ba betanga boy neti boyo kanso timbi o timbi te et bimiso le quoi problématique le quoi ozo lukande likambo eza ko timba te parce que neti nga o akizenga na mambo na ebina ngate do yo bimisi nga na tindi bakali a embasimo po Simon finga ki odona obeto 12 na osaloger et puis ko yoka na maloba no oyo po ba chinois mais Sarah la Chine ba osali kambute o nga na pekisi bango la Chine ba na droit yo sa nyonso sauf le côté à part que comme na matoi na mona o mabende na webisa bango aussi longtemps nga mona lobi chute ba na droit ke na live Simon bazana droit so epe ba solo libie so epe ba panzani kuna woni komi mambo mususu menga na kolo ba monte ke bokele iva simote bo solisa simote bo sala simo bote po fingenga ngate ya na contrat na ngaku mafinga simote ngapo na nga en fait ya parmi ba dernier souci do o afinga mama finga mon après e kanga manga ne longité do yeba ke sa ko selino nga makambo okoseno nga makambo nazolanda live na ba écouteur na shwati na tikali ka na moi 10 minutes pona ki olia na nga na banda makambo na nga oyebi nayoki soni nayoki vraiment soni na live for Karine oyebi batu photo tozala tolakisaka ba identité na biso batu oyo bakoya ovando lobela boeza ba chinois na yo ngapa nango za camarade histoire otango eleki nga na bengaki yo ngapa nango za camarade bakali za camarade tang bakali ayambi Simon eloko kanga na lobaki na regretaki na bengaki yo na bi il fallait pas sala loko ezobima loko aneti bakali azo sengela nga pardon so il fallait yamba ebo sola makambo na bino différence ezali entre camarade na chinoise. Moi je suis pas chinoise, je suis copine de Karine. Makambu Karine rosala na ba chinois na yo makambo zo le kananda kuna yo bébé bonga o solisa nani nga ça m'intéresse pas to beta ngote etalinga te etandenge moko Sarah to laza chinoise te aza copine sko eloko eza kamusanga babiloko mususu ezanga biso manque intelligent manque ya sagesse ya kotomboka na loba kemba kali pona loba pe na bakali ozala ki ono yebi
nabi bakali ebimi loko sengelinga pardon non mutu afinga nga fa continue ko finga nga asala makambo ya moni il fallait bobeta ba sujet na bino il fallait pas ebimi loko yo bondela pona nga vi que yo za camarade na nga interprétation ebima ndenge mususu régler na nge vanda e place wana olobisa nani nga oko olobisa na ebite nemi na nga nani ngo nani ngo suki nani to olobe nemi soki nani ebite na na nkombo te ça m'intéresse pas. Mandela kaloba na nga lelo na oki olala na lamuki na moni boloba na la chou Karine talinga te. Merci, on s'est rappelé yango. Merci beaucoup. On a téléphone pose am kolo on a droit lobisa mutu nyonso. On lobisa. To koma na ba niveau wana ndenge ni to manipula ka baninga. Ngate ngana na moni mabete. O amwana ngate na bano Karine. Comment lobisi? To koma na ba niveau. Obi plupart ba rando mingi to sala na batu Karine ezalaka makamboyo. Ya yanga na salaka na yo obetinga 12 o solisi kingani pourquoi sali boye pourquoi zongisi boye barando mingi to sala na ngone internet nazo kama bato ebele ba akuti na expérience ya internet par rapport à biso ba manuela to ina sima mais au moins bato bazo réagir le quoi bana 2 ans bana 3 ans nga mama mukolo mwana na nga moku to ko loba ne jeune fille nga azala msuna ba kamanu msuna boyaka mais mwana pa bude ngai asali shwa ba camarade na ye nda uti na libumu na nga siko ebongo 1000 fois yo mama mukolo kwa yo Karine mama mukolo kwa nga nde ozana ndaku na yo oza libre ko ya ba mupaya nyoso na ndaku no opelisi life boy na moli la msu mutu moto yo kana tina bando bengo Karine oyambi na ndaku poani seke Karine okomi mama na biso makambo ngo yango babenga ke babengi batu ba mikala ezalaka yango ti babiloko ngo yango Otomboki étant que qui Karine Sengisa Simon pardon et pas à Sarah exemple étant que qui parce que Simon dans abandi ko finga biso c'est rien à voir avec Karine ba mo comprendre mususu tango botaka es abandi ko finga nga wana so finga pe na Karine tant Karine a Monique Simon mona bongisi na Karine na ko la so charge wana pona nini toza la loyal toza la toloba vérité Tomba finga kanga banda ko finga nga wana pazo finga Karine au finga la gate azo finga na yo noko pate lelo tango ye moni sente simie alobi te na ko toucher na nga Karine te na ko toucher kaka Manuela a continuer ka même route banda ko continuer na ko lati so ber wana pona ni na la cho kwani ngano to sula maso na biso regret na nge banda na histoire kaka il fallait pas bakali asala loko azo sengela nga pardon to solo la kiango a life one po ba miniature bakati bimi loko bakali azo senga pardon pour na Manuela bachela nga na c'est pourquoi mutu déjà finga nga continuer ka ko finga bonne route ba biloko eza soni siko ezo bima loko na minito Karine mama ya mutu kingani pourquoi sali boye pourquoi zongisi boye non biso ok pesto Manuela na so vérité na solo na Simote Karine o solola te ozana mutoko iko se justifier te eza makambu na yo eza motema na yo soko moniko lobisa muto lobisa e lokwa lelo nga na ko lobisa ne mine ko zana mutu nyango yo sepeane te na monike mutu wana ngana itozo solola oko gangela ngate oko lobela ngate pona na za libre ko solisa mutu wana ata simango ka ndenga finga ngata so akote la carrière te quand on a comment ok Paris pas vendre dans Paris c'est au coutani attends ami so batunga non que l'accès batu ke Simon afinganga non que peut ça Simon valeur wana te complet non monsieur ça la Sonia na mona ngo Soni bako beba na mo ezanga mbo la attaque noko pour faire attaque noko Karine noko na zoloba noko attaque noko nza ko beba na muninga wa azate tara aza bako samba boya o moni bako samba Manuela bébé chéri muto ko beba na muninga awa azate tara aza ya biso eza analyse ya bato oui Manuela ana raison o moni bako samba boya Soni ana bato ba benga kana privé o moni te Sarah bango ba beti o 12 yo faut que na ngobwe o moni te bato wana bazanga te ok les réseaux sociaux qui ndra to ba payate yana bilo mususu okolo ba na caméra te okopesa bato accès yana bilo mususu aussi on na Solana Patrick na ko bengo na WhatsApp so to yo la lingi pena lobelo moko est-ce que ngana Sarah to lobana te na lobango na mokilité Sarah zo répétango 1000 fois e bima lokola yo Karine ngana sololi na yo po yo tiela ngana c'est pas Sarah est-ce que yo kinga sina bengo na lisoko sina bengo nango
otikali po solola na nga te nga nde na sololaka na yo na Sara nga mona tuna yo oyebisi nga bosolola te na tuna Sara bosololaka te nga so nakoma osala bosolola eza nga moko mutu nakoma kosolola na Sara na yo pe po bosolola parce que bosololaka na TikTok mais na privé bosololaka te ngam nakoma osala démarche wana bosolola parce que mpona nga esengo na nga eza kozala na bato baza en paix yo tindanga te Sara pa tindanga te wana nga moko mnasala démarche wana ke botika pe lo bakasi manuela pardon ga problème noko nga za problème na mutu te nga ka lo na loba eza na okata na nga na okita problème eza ke toi mikolo to vandi aleke to betata ba conseil banali le problème singa na yo ki soni to vandi likambo akombo ya noko Simon Karine il fallait sengela nga pardon pas Simon Karine osali boye te o décevoir nga eza babilo mo boye sans rancune il y a pas de 12 chacun de nous muta responsable la vie na ye soki na moni ke mutu moko afinga nga na moni ke na tsane na sema mutu nga continue finga pour na yebi ke poison etambola niti saratola nakoki kopusa ye pembeni na nga te yekuta yebi ke nakopusa ye pembeni na nga te ayebi ke nakosala te Jaël Choma Kwanza jamais de ma vie place on okutani il faut na beta ye na corriger ye place nyonso na okutani il faut na beta ke kaka donc yeso amoni nga il faut motema ne beta ka il faut so speed na tunaka idée ya kosangana na Karine saka tolozwaka yango wapi na apesaka olalaka kabo la muka mobali na pekisaka yo te poani mobali na pekisaka yo te poani kasi ba aimons nous vivants belé ba kufa te dina aimons nous vivants bomaka papa nso kufa likola aimons nous vivants kufa na 40 ans pourtant ba pekisa e bato na moi ba pekise mutu alinga te akufa alors ngana okufa liwa mutu te ngana okufa liwa nzambe nga mutu précipiter ngana lilita te dina nga mutu précipiter ngana tombote alors nza bible lobi to mi batela nga mutu précipiter ngana lilita te parce que balobi tout ce qui sort en nous c'est ça qui nous remplit. Tout ce qui sort en nous, c'est ça qui nous remplit.